Maxi Bio Café. congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi. On connaît pas demande Hémorroïde. Oh, il y a diabète. une année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Comment tu poses à Kayo Moko? Expliquez mon ninga soit un problème na couple. Expliquez maman. T'es loco ils ont mis sa biso na couple yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. Merci Bino, merci Mingi. Parce que là j'apprends que les gens battu outil, ba distance, mon milai. On a koya ko honorer biso et que tout ko capé ko changer na bino. Quand j'apprends la distance bande comme sous ba outil. Moi-même j'ai la chair de poule. Pambaté. Na zalaka na respect mingi ya diaspora. Po boko kaki kolo wa kebiso to citoyen na mboka mondele. Bateka ka mboka moto ka. Mais chaque fois na considéra kabino lokola bato. Bolala kana poto mais mitema na bino ezana Congo. C'est pour ça que je vous dis sincèrement merci. Ngai pe ndenge naza boye. Moko na okaki koya te parce que Mali na bino wana biso to mesala. Et beta kinga depuis Stockholm. Ndenge nazolo bobo nazo kosola. Na komi kubenda mikolo ya mbangu mbangu nazo na Kinshasa. Alors, mais na lobby, quel que soit la circonstance, le climat, il faut répondre à l'invitation. On a l'obaka. Ce n'est pas les personnes qui m'invitent, c'est la République qui m'invite. Yango na kitaki awa. Basenga na sali la bino situation en mboka. Mboka na bino eza malamu te. Mboka na bino ezo bela te. Obela ya normal mais en réanimation. Et ici Esengeli to saluer pe bravoure na patriotisme ya bande kona biso ya est du pays. Pour bande kona biso wana na lobaka ngo chaque jour. Po to yebi mboka na biso bien. Biloko ezo leka na est soki leka na ba province mususu mbeli basi bakata. Mais bato wana tango zo mona mutu baye batelemi liboso ya mwasi na yo na bana na yo bazo kata yo ndambu. Donc tu dois mourir à petit feu. Donc bazo kata bakati zolo, bakati litoi, bakati ezakolo bake mutu ayi na libela mboka wa. Mais quel que soit ça, bande kona biso wana bazo tenir na biso. Mais souvent, j'ai toujours insisté. Il ne faut pas dire que tu as le Swahili, Olobi aza Rwandais. Oyoki mutu alobi Swahili, aza mutu à côté kuna. Ça décourage bamakambu misusu parce que ceux qui bandeko wana bandimaka que parti wana kendembelese kendala. Mais quelle que soit l'atrocité, quel que soit makambu nyonso, bandeko wana bazali ko résister. Et il faut les encourager ces gens. Mais à Kinshasa, ce que tu vivre makamuni, tu komi na mama yanko. Oh, penza bazo sala makamuna makasi yake. Biro boza ni boa rien. Parce que vous avez mandu quitter. De makamu tozo vivre na Kinshasa. Oh, bozo mona débauchage. Eza moi mukie. Menga zawa na vivre. Ceux qui vont vivre, et tout. Il y a ce qu'on appelle la concussion. Dès qu'on commune à poste, Indo pakistanais,
Bah, oh, parce que l'économie de mon pays est entre les mains de l'étranger. Ce sont des Libanais, ce sont des Chinois, ce sont des Indiens. Les Congolais, Congolais, ce sont des commissionnaires. Alors, ceux qui vont occuper poste, oh voilà, excellence, moi bière. Cause $100 000 à payer. Et ça bière, c'est la concussion. Et Makambouana, comme conséquence d'Angouezani, ceux qui ont eu problème, moyen de intervenir, les athées. Le Premier ministre a bengi. Botika est place. Botikié, parce que Yango Moni Bazo Dondo, Nambo Cannabis. Yango Pe Mbongo ezali ko échapper na caisse ya l'État. Po batuwana bavandisa masolo wana ndengo wana bakoya akoya na marchandise moko ya oyo akoki kokotisa na caisse ya l'État $11 millions. Il y a jusqu'à 800 000 to $1 million. Abeni mo abeni batumi balé à famille présidentielle apesi bango 200 000, 400 000, 300 000. Et puis accueilli par Bavier Chibas, moni sobana limba. Moi Kamar, moi Nini, et c'est tout. Ba bengi na matadi. Allez, mon petit c'est Bintu ya Raïs. C'est tout, ça passe. Maintenant, comme conséquence, Congolais tant qu'il y a des marchandises, il faut pas imposer pas seulement qu'il y a foutu un ndenge normal, mais à côté. Il faut le pourboire, il faut que corrompre. Ce n'est pas que au fouti taxe ndenge au foot en ndenge basengi, c'est tout biloko eleki et au bimatin. Il faut qu'en dehors de ça au bakisimbo. Maintenant, Congolais on va cotiser na voie normale. Na indo Pakistanais a cotiser na mayuya. Bozo mona nani bazo favoriser sur le plan économique. Donc, ce qui nous fait très mal dans tout ça, c'est l'instabilité de notre classe politique en même temps. Pour nous kotala batu ke bato bazana mawa, bazana souci, il y a ba Congolais ou ba koti ko sala de sorte à ce que ba Congolais babima quand même na boumbu wan ezate. Ezaka ka basangani ke basala quand même bomoko basala front commun, ba yeba piquer moko wana pe azui bato lokoso mi baleto misato baki à côté et ça déstabilise. Il est temps de se reconstituer. Yango bomoni to vivant na dialogue. Bon, ça commence un peu plus loin. To vivant na concertation. To longwe na concertation, to ken na dialogue ya cité ya Union africaine. To longwe na dialogue ya Union ya cité africaine. To komi na dialogue ya Senko. Mais dans tout ça, rien qui est respecté. Les lobatu, ndenge na lobaka na bandeko. To vivaka par hasard. Ceux qui ont continué à lali, ont évité ceux qui le kalamu. Sans qui baya ba côté là. Ceux qui ont la mouki au bimio éviter ceux qui ont kozonga. Donc to vivaka na incertitude dans les mois. Les loto kendaki kokunda ndeko na biso na cimetière ya awa. Na retour na lobi na Mama Tina, na lobi. Ah cimetière na bino ekauka. Il y a biso donc ceux qui ont boké kokunda. Beaucoup se retrouver kuna boza ceux qui 50. Bao bazo kunda wana bao bazo kunda wana bazo. Donc ceux qui ont na morgue ya Kinshasa beaucoup mituna nde beaucoup yeba ke bato bazo kufa ndengeni. Donc nyoso wana eza situation ya mboka na biso. Mais depuis un certain temps biso tolobi ce sont les Rwandais. Nzembo yango anati. Rwandais. Maintenant je suis en train de me poser des questions. Mais bande qu'on a biso quand même oyo. Na ebite ceux qui na ba gouverneur na biso nyonso Rwandais moko azalien. Mais pourquoi même tous ces gens-là ne peuvent pas se révolter? Bon, quand même que nous devons faire quelque chose. Ça ne se fait pas. Comment na gombe sigo? Yandre heureusement bazana ba moyen. Kala mingi ta ko bana ko kitana hélicoptère na bureau na yi. Parce qu'il n'y a pas d'accès. Ma boulou na gombe tala donc ma goro de zobi ma bangolo. Ceux qui posent pour ça mbisi pour kende golo ba. Donc c'est ça la situation de notre pays. Mais na kati ya nyoso wana qu'est-ce que le régime fait? Azo lancer ba intox. A lancer ba intox bino ko bandi ko soana. Allez, bango batika calme. Entre-temps bazo préparer makambo au sale. Yango moni à un moment donné, ba yoko bimisela biso mbuta gizenga
bozomona état ya papa wana na ndenge azaleli. Bon, est-ce que d'abord makambo azolobisa ye azoyoka yango ou bien eza kaka bake kotombola papa wana na buma kote azalaka kuna na ebite soki akomaki na état nini? Parce que limousine biso tozalaka nango na Congo te, même soki ezali ekokoma kuna nde ti na palais de la nation tokende bakanga ata soki okufi na nzela nabi ba médicament boni te batiaki papa wana na nzoto kuke bakomisa ye tiko. Tout ça, ce sont des récupérations politiques. Donc, situation mboka na bino ezao wana, il n'y a que la détermination, l'engagement, l'unité de koti kosunga pour que tokoka ko long. Yango, on ne cesse de saluer ba effort ya bandeko ba congolais debout ndenge na yoki ba pesi présentation na bango. C'est vraiment quelque chose d'important. Gamoko nazalaki na mois d'août. L'année passée, nazaki na Chantilly, na Paris, en France. Na yemoko syndicat. J'ai trouvé que c'est un monsieur, mais un monsieur déterminé. Parce que même à l'Obanaye, il n'a pas d'ambition politique et il aligné comme un soginani. Mais compte tenu de la situation en Mboka, akokaki jamais kotika la indifférent. Du moins ceux qui ont la conscience. Merci beaucoup. Je ne peux pas terminer mon propos sans dire merci à l'équipe et à Congolais debout, comité Oyo, Bayambi Biso, Mamatina Congolo, Maurice Mukulu, Oyo, ça c'est ma camarade, M. Yika Manda, na Papa Constantin. Je dois vous dire sincèrement merci pour na accueil na bin. Na tikali na disposition na bin. Pour toutes les questions, même moi je n'ai pas de choses à cacher et j'aimerais c'est que Moutou Alobate Kazonga qui n'a question parce que m'empêche qui est. Tout celui qui a une question, c'est le moment à qui pour changer. Merci. Mais Kanga les amis Moutounate. Mais j'avais quelques explications na santé en cannabis. Il y a côté surtout na ST1. Mais nazali apte na lingala. Est-ce que vous pouvez vous permettre na lo bana Swahili? Oui, ça a permis maman Kazala de traduire. Bon, na Kiswahili balisema kama nguo chafu inafaa isafishe mjamaa. Le linge sale c'est là en famille. Alafu ni hivi nataka sisi wote pamoja tusukule ile nguo chafu kwa pamoja. Nous voulons que nous tous ensemble puissions laver nos linges sales. Kuna mifano mitatu nitatoa. Na lingala. Okay. Naza na bapwe misato na kolongo. Mifano. Par exemple, misatu ya kujikamata hivi, sijui kama unaweza kunifasiria maana yake ya hivi ni nini? Croiser les bras, ça signifie quoi? Okay, pamoja wanatosha majibu. Kujikamata hivi ina maana yake mimi simo ni inaangalia mwenye. Omi kanyibo donc omi longo na makambango lobi etali bango etali ngate. Ya pili ni kusema kama uko mwoga unaogopa kujiangaje. Signification ni bale elingo lobaki obangi kusangaje. Ya tatu ni kusema kama wewe uko mvivu haupendi kutumika unafunga tu mikono. Ya misatu elingo lobaki uzana ulasho lina uko sala te. Nadhani ile itatosha kutufungula na itafungula sana zaidi sana kwa mfano ya kuku jogo. Eko kiko ko salisa biso po to ya to comprendre. Jogo kuku ile jogo kokoriko. Soso ya mobile. Yeah. Toyebi que situation à Congo est grave et merci Nandé pour raconter en haut. Et Moutinho Soyebi que situation à Congo est basée sur influence ya Banda na ya Kati Nengo Yoruba.
mais nami tunanga eloko moko population toza na ye eza population moko eza na base te pour bien dire parce que éducation au Congo bani kokufa depuis 1992 bato nyonso tozozwa na pouvoir baza assoiffé du pouvoir donc mbongo nde ezogere nyonso population ezokufa toyebi mpe ke mundele aza mutu oyo bakendaka na ye jamais na plan legging na planifier makambo parce que bato oyo na planifier na ko baba na avance à 1000 ans ke biso bafrika toyoki histoire ya Congo na basensi nyonso kolela toleli mingi tosi bapoliticien ndenge na ndenge mais je me demande une chose jeunesse wana aza na minduki te baintérêt ya mindele eza protégé pourquoi pas ba leader politique bazoluka te parce que l'homme blanc est inattendu esalami nde air l'homme blanc disaka négociaka tozomona mikolo bajournaliste même ana poto baza bato oyo baza le plus bakomi en danger tellement le fait que bazokobimisa bavérité donc bazokoma poursuivi mais yo sikoyo ndenge obimisa bavérité na kini tozomona bato mingi bazodénonce makambo kuna na Congo mais baoza na kimia te soit baoboma bango soit oyo mosusu tomonaki ya États-Unis non maman moko boye azalaki moto ape perdre après leur a changé badéloger tomonaki en dernièrement mais yo sikoyo comment ça se fait oza na yo bakiparo te comment ça se fait parce que dénonce ceci je ne sais pas si vous avez des idées de ce que nous, en tant que diaspora, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour contribuer au combat de ce qui se passe chez nous pour que la démocratie réelle puisse entrer au Congo. Directement, M. Etienne. Merci pour la parole. Papa Eliezer, Yo Kayo, Tolanda yo na bitando bike, lelo tomoni yo. Ezali esengi. Motuna na ngai ezali et que na lelo soki totali parcours ya combat oyo toza kobunda na yango oyo tozoluka tobengana Kabila na pouvoir ba étape nyonso oyo toleki na yango tomoni que ba politicien oyo totielaki elikia ba décevoir mingi tokanisaki que communauté internationale ekokaki kosunga mboka na lolenge que bango bazali koprôner démocratie mais en réalité toye ko réaliser que bango pe bazotia moto na kati na mboka po bakwa nyonso na bopete sans que bafuta eloko na suka awa basango na ba confession mususu ekoti na kati na bitumba ya solo tomoni changement mais totikali nano kokoma te lolenge émission na yo ezali tokomi wapi lelo yo toza na nzela mais yo papa Eliezer oza na facilité mingi po ba accès na yo eza lisusu ya kodémontrer te okutana na bato yo ebele bakoki kokutana na bango te oza na ba information oyo ebele baza na yango te à partir ya ba connexion na yo ya ba réseau na yo y a-t-il pas moyen okutana na quelques leaders politiques oyo baza pe na ba influence na bango po na histoire ya mboka soki lelo tozali na indépendance
entre guillemets, toyebi que bokoko ejoaka mingi mokolo oyo bitumba ebimaka na Kinshasa na histoire balobi bato ya mystique babimaka après match oyo toyebi lisolo na yango. Donc soki tokonte na minduki ba grande puissance bakobimisa ba drone na bango bakoefase biso po toyebi que quelques bateaux bamekaki kobimisa mitu mais résultat moko te bakoma anéanti. Alors soki na possibilité na yo na barezo na yo soko okoki kokutana na quelques leaders politiques odissuade bango ke toza na solution mosusu ya kojouer na bokoko na biso à partir ya bakoutumier na biso ya moyen que action mosusu esalema oyo communauté internationale akozala na contrôle na yango te et tokoki kobimisa babiloko oyo ekosurprendre bango mpe ndeko Kabila atiki pouvoir motuna nango ya Monsieur Prosper, s'il vous plaît, un peu calme. Monsieur Prosper, à vous la parole. Il y a un moment donné, tout le monde a dit un parlementaire européen a sali ba propos moko penja ezala qui quelquefois farouche contre le président du régime de Kinshasa, oyo bato babengaka communément Joseph Kabila. Et puis alobi que parlementaire wana alobi na kati ya assemblée générale na bango kuna ya EU alobi que planification ya koboma musée esalemaka na Bruxelles. Et puis ba Belge bake kozwa permission na ba américain et puis 15 jours plus tard ba bomi musée. Et puis parlementaire wana bakisi alobi que tango asisaki koboma musée bakei na Rwanda bake kozwa un certain gamin un citoyen rwandais baye kotia ye na pouvoir na Congo puisqu'il était gamin on devrait le manipuler comme il veut. Parlementaire wana bakisi alobi que soki bolingi na pesa bino kutu na ba preuve nazali na ba preuve awa. Mais côté Kinshasa silence radio mutu moko dénoncer yango te. Bino tout ba journaliste soki ba journaliste bino tout moko na bino akokaki ko dénoncer puisque ce sont des accusations graves contre une personne qui se trouve à un poste régalien comme la présidence. Mais toyoka bino nyonso kuna mutu moko penja oyo dénoncer likambo parlementaire wana puisque parlementaire wana baka soki bolingi na pesa bino na ba preuve nazali na ba preuve awa. Sikoyo question na ngai de quoi Eliezer likambo oyo parlementaire wana lobaki ke nous avons un citoyen rwandais au sommet de l'État. Ezali ya solo ou bien ezalaki bokuta puisque ceux qui osent la kapembe na ngai nayebi ko sali journaliste na biso congolais wande ko na ngai ceux qui osent la kapembe na ngai na tuna yo mutuna wana mais ozalaki musika lokola na zuyo awa yango na profiter na tuna yo mutuna wana. Ça c'est la première question, ezali na za sous question. Et puis ceux qui outi koloba awa ke biso ba congolais na Kinshasa tozali sous na pouvoir te. Ba chinois, ba pakistanais, ba étrangers tout ça, aussi ba bon, aussi ba bikolo nyonso ya ba paya oyo bazana mboka te. Bango mtu bazali na pouvoir. Alors awa na Norvège. Ce qui olobi ke ba norvégien bazali na pouvoir na mboka oyo te. Ezali biso ba congolais mtu tozana pouvoir awa. Na mboka oyo eloko wana babenga yango occupation. Et puis nayebi ke awa mtoko considérer ngai te soki olobi na Norvège awa ke bino ba noche ke nyonso awa bozali sous na pouvoir na mboka na bino te il faut biso nde to konja bino awa. Les mêmes jours ba média ya mboka oyo na lobi bien ba policier te na lobi ba média pour nazo mona yo mtu ya média bango tout ba ko telema mkolwa siko bino ndeko Eliezer
bazoboma bakongolais kuna na mboka mboka na biso baagresse yango depuis 96 toyebi yango biso tunde les mêmes agresseurs ntango bakoti na pouvoir bakoti manœuvre bakomi kolongola bakongolais moko na mapinga dernièrement oyokaki ke badésarmement bato ebele ya bakongolais armée ekomi na maboko ya bapaya police ezali na maboko ya bapaya bainstitution tout ya mboka ezali na maboko ya na bango sikoyo osalaki nini discours moko dernièrement na Kinshasa olozoloba ke mboka wana ezali occupé te ezali mboka sikoyo okoluka mboka ezali occupé na lolenge nini po tomona ke mboka ezali occupé est-ce que awa na Norvège na mboka oyo démocratie ezali ya solo mupaya koko ya na mbeli na masha azotuba mwana mboka na miso ya bato nyonso epi basali eloko moko te awa ekosalema te mais bino kuna bofani na bino kuna est-ce que eloko wana tobenga yango nini koeleze tobenga yango occupation ou bien tobenga yango pouvoir na biso moko ya congolais biso nde tozoboma bato na biso c'est ça la question est-ce que biso ba congolais penza bato mutu tozoboma bandeko na biso kuna tozomona ba congolais bazo na Kasai nazo sa question na bandeko soki proposer no pe na Kasai ba Rwandais ba telemi na sima ya caméra bazo kamata biso ba congolais bazo tinda biso liboso tozo beta bato na biso tina mabele. Alors ça ce sont des crimes oyo basali na Kasai wana na Chimbulu, ce sont des crimes ndeko les analyse na yo zali nini compte tenir ba makambo oyo nyuso sel bakuna. Et puis deuxième sous-question na silisi yango ya suku tosalaki élection po awa tozo sangana biso nyonso po toluka lolenge nini toko libérer mboka wana, c'est pas ça. Sikoyo mboka yango toko libérer yango ndenge nini tomekaki élection na 2011 ba rouler Jean-Pierre Bemba biso tout na 2011 tolobi mbuta nani Tshisekedi to soutenir ye po azali mwana mboka totala soki to changer makambo biso pe tokei na sima ya kulutu na biso nini chichi ba rouler ye tindenge chichi ko kufa na Bruxelles azole la imperium na ye ba pesi yete sikoyo même scénario na moni ezana njele zozonga lisusu ke tokende na même scénario lisusu. C'est comme si oyo balobaka baza na démocratie na bamboka na bango awa na Norvège penja bakosala élection et puis bayibi bavoya ya mutu et puis baye bakamoufler population balobi bozela une année comme ça tokotala. C'est comme si ça peut se faire ici dans un pays ça ne se fait jamais mais kuna bazosala yango puisque biso toza na mapinga te toza na makasi te toza na miduki te tosala nini ndeko eleze po tosauver mboka na biso. Merci. Deuxième question. Infidélité à classe politique. Oyo tozoloba. Oyo to benga ka la prostitution politique. Wana za difficulté papa. Omoni musala ngai na sala kana Congo na luitaka mingi na acteur politique. Compte tenu ya kamwa ora nazana ngo muke wana. Bo ba yebi que mutu akolo banaye mais soki nga na lobby bakoyoka ta mwa muke. Tomekaka kosangisa bango meme ya makasi bosanga pasi eleki boyokela ta batuma mais ça pose problème. Nazo pesa exemple ya tangu Tshibala leki premier ministre mengana ebaki depuis longtemps que Tshibala comme premier ministre avant que Tshisekedi akufa. J'avais même annoncé ça na lobaka Tshibala bakangie kanenge bolingaka bakanga biso pour que bondima biso. Donc signe ya bien ce que nous ala vraiment ya solo il faut ba kangio ba bomio allez ba wana je suis Eliezer Tambwe. Donc là c'est bon. Tshibala voulait sortir ba kangie ba na makala. Obi na yoki mutu passe. Yoki mutu passe. Ulinyo somba kisi. Kisi nini aspirine. Oko soma ngwapi na même ligne. Allez, bon benga mituka. Batie prisonnier. Tata. Même liga ke somba kisi. Ake wana na kopema mwa muke. Ozana posa kopema chambre 617. Ogoto na mutu chambre wana yebani. Alors, moi j'avais compris
que Moutouana, il y avait déjà des négociations à partir à prison. Et j'avais dit ça aux gens que Tibala va passer Premier ministre. Ndenge bandaki penza na bomoko na détermination. Papa mbele makambo c'est sili. Parce que ce qui impose la loi, na mboka na biso. Ezaka bato balia. Na lobaka na bato que toza na mboka ya 3e corps. Congo. Mboka 3e corps. Les longs na zotala bato bazali ko s'agiter. J'ai dit même à Moïse na Johannesburg. Na lobi na yeke papa ko sala makambo nyonso zo. Est-ce que ozomona d'abord Congo ndenge ezaleli na ndenge ezalaka? Parce que les lots, ceux qui ont un président de la République connu, ça sera pour la première dans l'histoire en Mboka na biso. Ceux qui ont allé, nous sommes vers les années 60. Tolinito kota na indépendance. La personne qui a été préparée pour aller comme premier chef de l'État, est-ce que c'était Kassavou? Hein, pasteur? Non. Ce n'était pas Kassavou. C'était Boboliko. Tant que vous avez la conclave à Kisantu, Monseigneur Kimbono, de Babimisi Kassavou. Lumumba qui était populaire, qui avait une majorité, où est bâti? Kassavou est sorti. Tant que Tolongwe Kuna, Lumumba na Kassavou Bazo Wele, c'est certain. Mobutu, Olazaki na scène politique unité. Ayabi. Tshisekedi na Mobutu bazo bunda balo ye. Tshisekedi na mbetu na ya hôpital abengi et Mobutu. Abengi Tshisekedi pour qu'il apesa ye bokonzi. Total. Mzee, on azaki na bangomba masisi. Omoni na bunda na 80 jours. Oh. Tangu babomi mzee. Batala bo raisi 100%. Oh, uti wapi, on a zaki na boloko na Lubumbashi. Donc, tozaka na mboka, c'est ce qui caractérise la crise de légitimité que nous avons na mboka na biso. Donc, la diaspora congolaise, ce qui va revenir na première pression, ngana lobaka na bande konanga même ba oyo ba finga ka biso. Na lobi, vous constituez de notre base arrière. Omoni biso tozana ka chamboka. Ce qui est indéli biso oebike nazana bande konanga bazana sim. Mais biso sko tozo mituna soki tozo bunda na banani. Ah ozo bunda na bato zo ka lisusu. À peu près makambo sali makana est. Bakena bitumba basoda batie ba ligne. Yo kanisi bande konanga bazo ya oyo ki ba ndiko tirer sur yo. C'est la difficulté. Donc la diaspora congolaise a joué un rôle très important. Mais c'est fait que à un moment donné, le sentiment est côté au point où la réaction à biso est comme pour bénéficier d'un régime aux alliés censés pour donc, nous avons les décideurs ici. Peut-être na question à papa Prosper tant que bazo loba muto a déclaré que toke koluka. Donc ils en a batu bachaka. Batouana bachaka, nde bango bozo vivre na bango ah. C'est ce que j'ai dit à un monsieur en Afrique du Sud. Ayewana batanga Paul Sa. Muto akatumbi. Cécile Kenge. Muto akatumbi. Ah. Na bibi me bazo benga yo professeur. Zuma oyo auti kolongwa ndazaki bras droit ya Kabila. Osalata effort ya okene okutana na ye ka ko taxer ba oyo bazo sala même que ba sanction wane koye. Les cultures moko pas trop bien. Donc la diaspora congolaise, papa, ce qui beaucoup qui pourrait travailler que tozongela quand même bon moko tolungwa na ba petite division wana surtout qu'on s'identifier. J'ai aimé ce que Maman Tina utaki koloba aw qu'on s'identifier par rapport aux individus parce que les individus déçoivent toujours. Mais qu'on s'identifier par rapport à la République. Je pense que Tokozala Boyo on ira de l'avant. Oh, ceux qui ont dit, Tovandia, oh Nani, oh Moutoua Katumbi, oh Moutoua Félix, oh Nani, oh Moutoua Mosengo, oh Nani, oh Moutoua Ngwan. Mais dans tout ça, ceux qui ont dit même, parce que Bato Belé, Bazolo, au comment on Bato Ngwan n'est pas un tiers des autres. Je me demande encore ceux qui ont Bato Ngwan. Parce que Ngwan, prenez ses écrits, ce monsieur-là. Je ne l'ai jamais rencontré, dommage.
Mais biloko, ce n'est pas ce que je vois les gens qui prétendent être batouangouan dans les bazosa. Et je me demande si ça vient réellement de lui. Ou bien qu'il y a un sentiment, il y a qui fanatique. Ça, je ne sais pas. C'est comme ça que Tozo Litaka, nous devons être ensemble. Après, ceux qui sont même dans ma régler entre biso. Quand il y a papa Loba qui le linge sale, c'est là en famille. Après, tu vas là. Papa Etienne, à l'obi, dans la monnaie solution, il faut que beaucoup pour ça. Papa Etienne. Les hommes, on a été. Papa Etienne. Ah, Papa Etienne à l'obi, dans la monnaie solution. Beaucoup pour ça. Bon, difficulté tout ça nango, beaucoup kowana na ba makamu susu pe existe. Le problème tout ça nango sko na Congo. Batongwe belé bateka beaucoup Congo. Bateka beaucoup. Ngai koko na ngai yo abota mama nanga. Azaki un grand chef coutumier. Si tata wana kufana na mona longoli matambe na yebo yake ndikundima mutite. Soki na mboka wana gouverneur akiti. Il faut aller ananda kuna ye. Oh makolo. Oyo ba mfumo oyo nazomona na Kinshasa. Yango na lobaki na moko na lobi. Yo za mfumo te atomboke linga. Tango azo tomboka zo la kisanga musapina lobi yo za mfumo te parce que soki yo za mfumo olinga to ye banana za face na yo. O kaki ko la kisanga musapite. Te ngai yo mona na uti ba kwa kalonji na lobi te. Problème za wana te. Aux enfants, vous avez moi 100 francs, 200 francs. Un chef ne se lève pas comme ça. Même ceux qui vont payer ça, jamais, si vous avez un koufa, na mona mutoazu eloko boy même mbongo apesi na maboko azu. Akola kisa yo tia na seconde. Soit à la question muto akopesa. Mais ba mfumu na biso ya biteko ya kotaga central. Okotala ka kokoyoka soni na mawo. Mais biso batusko to viva ba vie wana tangu nazo tala balingaki nalingana me mangambuka ka boye na Kinshasa wana moko aswani singai premier jour deuxième jour troisième jour na lobi na yeke OK mukolokolo tanga ko yeba 2 jours après akufi batu baganisi ki éliminé na bité ngane éliminé yete donc ezakolo banini beaucoup ko ezana ba circonstances ou esala nazo pesa exemple ya ne mwanantemi wana batu bakobenga ya aventurier bakobenga ndenge bazobi benga d'accord mais ne mwanantemi c'est spirituel mais mabena ye via spiritualité esenga ko respecter bikilana ko ne mwanantemi spiritualité na ye permata yete ko pesa mutu mbote na loboko. Veja, topesi matondo. O journal ndenge bomoni boye. Ezalaki vraiment passe na matanga na babiloko mosusu ezaki combattu to sepeli ndenge ba neni masasi betami awote bamba te betami awote to moni pe ba combattre ba ye kosala désordre te donc Congolo oye Congolais telema kola bo moto na yo kola bo moto na yo telema ko kola bo moto na yo congodialogue.com congodialogue.com